ngana kendekite na landaki bien sûr je suis à l'écoute en tant qu'artiste ata lelo bimi lelo na yebi na landaki na monaki c'était plein et bateau il faut tout nande bateau bakendeki ba monaki ndenge nini ngai mo na sala commentaire yate mais na apprécier public et répondre bande ko bazalaki wana présent bayembi et de loin na soutenir bango et en tout cas basali musala ya kitoko et ça qui artiste aza mutu à valeur so ili kambo ya liboso ya yambo ko attaquer nano artiste nano yenda sala te yondo li akongane na li ate et ben voilà et nazo souhaiter bango beaucoup de bonnes choses ndenge bazo continuer ko yemba bazala ensemble to komi na ane ya ba réconciliation makambo akala kala wana makambo ben abe ko finga na makambo akala tutika to komi na ba ane ya réconciliation to komi ko luka lar batambola bakende même na province bakende et c'est bien ce qui se passe. Il faut que l'artiste vive de son métier parce que ce qu'on a vendu bureau nende ya musa nende ya ngwana tana omona batu musu bazo bono babeta te parce que bitumbezali bongo yondo kende musa na tongoko yo kende musala osala makambo no mais artiste abeta te na yembela ka ba musicien nyos na yembela ka moto nyos Koffi Olomide d'abord c'est un ami Koffi Olomide son na yemba ki pambate c'est un ami na yembeli ami na ngai et même si il est comme ce qu'il est ndenge to mona ka yewana des fois il dérange ouais des fois il dérange mais ça fait bien il faut azalaka wana mbamba na ba petit et pour azalaka toujours présent oui moi je le félicite ba mibali ko tia pe na stade de martyr wana tata na eza awate na féliciter bango makasi ndenge lekanaki babeti malamu tout ça mais le reste ba détail bo ndo tuna ba bakendeki stade ngana kendeki te na yebike pasteur wana lingaka ba visibilité problème yate mais na kolobaneka sans effet au nom de Jésus sans effet au nom de Jésus. Merci chers amis internautes, vous êtes sur la chaîne d'actualité. Alex, nom du monde en mouvement, les Benjamin de la presse, mon maman encore toujours là. Vous souhaitez repartager la douleur. Merci directement les équipes qui sont derrière la caméra. Maman Masoro. Il y a pas de Sylvain de Patrick qui faisait le Kata Kinshasa. Là, je vais général de Kalanda. Je pense qu'à bataille, vous avez vite compris que je suis avec Maman Tchalamona, Mamou National. Le viking fait que vous avez même langage pour vous l'amener sur le déjà la maman. Par rapport à l'actualité, bonjour maman. Bonjour papa. Première photo sur Michel un mot gentil na babone qui au bon la neti na batubalina. Un mot gentil na lingi bango mingi mbote na bino et mbote ya mingi et c'est ça. Voilà, merci maman tout le monde aussi. Combien de temps déjà Mandou Mali carrière, c'est déjà combien de temps? Combien de temps? Combien des années déjà? Ah année oui. Parce que temps n'a évité mais année j'ai 43 ans de carrière, 43 ans 44 ans maintenant. 43, 44 ans. Évoluer la carrière, la difficulté nous faisons écouter dans la carrière, ce qu'on m'a maintenir. La difficulté, ça est belé. Et belé, je viens de très loin. Ma bande d'abord en tant que danseuse. J'ai travaillé avec maman Pongolove en tant que danseuse, maman Abeti à l'époque. Et puis, Naluka qui n'a volé Nandenge Nangai, mais c'était pas aussi facile. Et tant Nazaki. Notre patron n'a pas facile. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Et nous avons eu des difficultés. Vous savez, à l'époque, chanter en dialecte, c'est un problème. Nani a koyo kayo. Soko yemi na monorambo ba uta ba osekabino. Mais quand même j'ai eu ce courage là. Il y a koyemba na monokwamboka. Et ça passé. Il est kaki. Et nous avons été obligés d'aller à l'étranger parce que j'ai trouvé que Awa, Bazako Yoga a bien été. Mais à l'étranger, plus précisément en Côte d'Ivoire, et c'est là-bas, Ivoirien, Bayamba Kingaï, pas facilement, hein, parce que j'ai mis du temps aussi. Il fallait qu'on l'accède de quoi j'étais capable et commencer à passer par la danse. Nous avons bien comme une folle. Et bien voilà, à chaque fois qu'il y a des spectacles, nous avons improviser.
suka suka ba ko permettre nga ba pesinga 2 chansons seulement na sala na producteur nga yambo ya liboso kombo na ezali s'il est toujours vivant na éviter kombo na ezalaki François Cogna. C'était mon producteur, mon tout premier producteur. Distribution ezalaki Daniel ceux qui savent ceux qui n'ont na bosani kombo na bref, vraiment j'étais devenu presque ivoirien nazaki adopté na batonyoso na Côte d'Ivoire et c'était pas facile mais Zamba yako salaki vraiment en tout cas na yeko mata Dieu m'a béni na ndenge na ngai na yembeli na ngai na kubina na ngai et sali que vraiment en tout cas et bien voilà c'était parti. Voilà c'était parti kota la lelo bana na bino ko bazo bima surtout mingi ya basi pourquoi bazo émerger vraiment te bon pousse na tena ndenge bino ba mama bo bandaka si le lobo maintenir ka kombo ezo kitate kombo zo silate bana na bino ba ko koma na niveau na te ni na mozo empêcher ke ba koma bo moto. Oui, il y a liboso d'abord ezali premier moyen et premier moyen il faut que soit un producteur encadreur et puis que un manager moto azali ko soutenir ko financer ba moyen pour te ko sala nzembo. Et à l'époque ça c'était plus facile ba producteur bazaka ebele penza au moment où on vendait et ba nzembo mais lelo boy na ba makambo ebima ya ba internet oyo na ba piraterie et ko sala que musique eza ko teka mapenza ndenge ya liboso te donc à liboso te parce que il y a des voleurs bazo piquer bino à droite. Et bana na biso alelo bazo ko zwa chance to zalaka na yango te. Et à cette époque là vraiment c'était beaucoup plus facile. Mais lelo eza toujours facile mais il faut vraiment moi na yemo kwa mi pesa azana courage a privilégier musala na ezali boss ndenge ba mama bazalaka alamuki na tongo asali musala ndako asilisi akamati nzela ke musala azana bureau asalaka na bureau azongi na po mais yepe artiste a privilégier pe musala na ye mais soki moi na ju succès bana biso alelo moni azana lo yenge alingi azwa mutuka lelo asomba lopango lelo alingi amela badomela pe champagne alingi asala boye na boye moni là ça ne va pas. Il faut qu'on ait la discipline, il faut beaucoup de sacrifices pour vraiment quoi. C'est dans tous les domaines. Ce qu'on se sacrifie, au rezoate. Au limite, il faut qu'on ait moins retenu mon robot, qu'on privilégie beaucoup plus mon salaire. Et ce qui est bien habitué à l'éloigner du succès, au moni, a commis ça, tout ça là, non. Il faut qu'on ait la calme. Qu'on ait la calme, qu'on pèse plus dans mon salle. Et il y a un des autres, surtout côté Banabasi, et ça a un problème. De un, le promoteur Bazate, mais le peu là, peut-être, moi, chance ou à nos yeux, Basalisio, et pour Salanzembo, pour Bimoko, ma paix Moutou. Il faut qu'on saisisse Yango. Parce que les lots, ce n'est plus comme à l'époque. Les lots, ils sont artistes, ils sont koko, tata, parents. Biso yonde toza ko soutenir bana wana mais bana tant baza ko moni toujours il y a toujours de l'ingratitude moni quelque part bana baza ba ingrat bon et le bolo baté ba écouter décourager biso te on continue on cherche toujours l'oiseau rare to tombaka toujours na mususu o ya ko sala quelque chose mais bana baza ebele talent baza ebele o bazo emba kitoko makasi kitoko baza kitoko en plus baza ebele net na bango badini balelo dikolo to zomona basava lula batatiana cruz baza tellement belé ouais moi na ni penza na bango badini lelo mo na teno bazo promettre na mabodi bango nyos bazo promettre mena siko mutu na mutu ami pesa a privilégier nde musana e bango nyoso sara lula azo yemba kitoko makasi mais il faut que je puisse travailler, qu'est-ce que je dois faire, nazana look nini, nazana style nini, parce que tout le monde chante lingala. Mais motuna motifaza na kamwa iloko na yemoko bo. Bango nyos mutu mabe azate. Wa ibiko yemba tete. Bango nyos bazo yemba kitoko. Mais le problème sikoyo, il faut que je puisse siko na musana yo.
kozana rigueur makasi na musana yo eza facilité mingi balinga facilité mais so lingi facilité na mukili okozwa te il faut toujours kotelemela likambo na yo mosala na yo pote ko kende liboso et biso vraiment à l'époque to simbi boto boaki parce que ba biso ko sala boete boena boete e boena boete melelo mwana lelo mabena ba so biko sala boete yango nde ko lo tindi kutunda sala malamu ko loba boete yango ndake ko loba linko laksani ata longwa kuna on a vu des choses. On a vu des choses. Au père, ça m'a conseillé. Maman. Tant qu'on a porté à bien baf. Pour le banni. On a aucun délibéré sauté. Le lobby pour match à la main, on pose à la paix fière. Il n'a pas de droit de malheur. C'est tout ce que je dis à la côté. Est-ce que le conseil de Jonathan au père, ça va? Est-ce que oui, comment vraiment? Parce que tout le monde a habillement vraiment. Habillement, ça ne me dérange pas en tant qu'artiste. Ok. Ça ne me dérange pas, mais il faut que ça et bongi na yo na style na yo. Pourquoi vous avez la tirimbanda? Mais il faut simba. Pourquoi vous avez mode parce que zali mode. Ndé na mona basi mususu tala forme ndenge zali azo lata azo bipé azo lata serre corps et tala forme na ye na bien et papa Mobutu azaka na raison. Waza ko lobake moi si ala ta pantalon te. Il faut que tu aies aux andengini avant Yaroussa Likambo. Moi j'avais un style avec mon petit panier, toujours défendu de côté, et je mettais mes cuisses en valeur. Cuisses en valeur. Et pourquoi? Parce que c'était beau à cette époque-là. C'est toujours beau. Dans le but que comme il m'avait. Sauf que petit à ce qui. Sauf que naïe mounen. Bref. Il faut montrer la montée comité en valeur. On l'a daté parce qu'on a à l'attaque kilote, toi à l'attaque à ma belle. Et par rapport à Naoyayo, il faut qu'on y ait d'abord pour se mettre en valeur. Attends ce que le bic dit qu'on y ait bilambate. Mais pourquoi y ait baté biloko landa parce que Mundela a lati, Mundela a sali. Biloko monsieur est un peu la culture n'a bisoté. Et ça n'est pas possible de faire na rumba wanate parce que mingi bozo sala rumba moto sala rumba alati bot alati kilote ya mukuse alati soki nini mais ko simbate eza disco te ezali soki nani jerke te soki nini te mutu na mutu ezali na image na style na makambo na il faut que ndé latama banda na kati tina na libanda mais ba fi na biso na conseiller bango il faut ba yoka ka conseil bayoka ka conseil te na bombela bango te bayoka conseil te alinga sala o ya monike ezo sepelise parce que na monaki mundele wana lataki boy to na monaki mundele wana salaki boy to mundele wana salaki azo sala misapi bonga pe na sala kape misapi na sala kape boy non il faut que tu aies le style là. Moi j'ai un style à moi maman Bilabella a son style à elle mutuna mutu ana style na ye mais pas no bozako ya yaka ne loko non naturellement zala naturel yango nande il faut ça que makamuna ope ekende pe liboso mais si tu veux forcer olingo kokana okuna est-ce que yo zalo ko la ye et ba o ba sala ka pe bongo est-ce que bana succès ni olingo ko joie succès par rapport à la culture na biso environnement na biso yeba ndenya ko se tenir. Voilà, merci beaucoup maman de continuer parce qu'il faut que tu chaos chanson pour vous soutenir favoriser. Félicitations pour le dire parce que merci. Merci. On est au service à la collègue parce que notre on a eu qu'à faire le ça quand peut-être qu'on n'a pas eu à lui ou à l'âme mais on peut faire il y a une bande tout le monde maman Migabel Bill Clinton Bina Filé ma grand-père aussi les tata nanga likambo yo tozana yango cette fois-ci tu le dis que non il faut te téléméler yango sila na mesene ko yebanga moko ba chanson nanga patriotique na yembaka biloko na ngai je soutiens Kabila na sala makambo na parce que je suis kabiliste et na yango tata nanga na bité likambo za tellement munene na ko yembanga moko te vraiment na colère wana na bité tikana sala appel na baninga ko tomoni mboka mbeteli bato na bato mangomba na mangomba baza ko soutenir moboko biso ba artiste baza bandeko na biso. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, na tombo du téléphone na bandi ko benga moko na moko
moko na moko et baye gratuitement basengi eloko te gratuitement na moni pe moto pe a discuter pété ba exiger pe eloko te après na FARDC ah oui je chante au moni à côté ayembi abimi pa akei même pas un sou mais soki ezalaki ke to baloba ke futa ngai tata na ngai bisela ngomika takingo alors tu sais gouvernement continue à appuyer gouvernement o wapi gouvernement za na makambo tina kingo ya ko pesa bino moyen ya kosala nini a pesa bino moyen ndenge nini parce que boza bana mboka bino pe bo débrouiller pe na ndenge na bino nous avons soutenu nani FARDC pour nani po bitumba de cette fois-ci ici là bien sûr y compris mokonzi ya mboka na biso o azali le père de la nation o azali numéro 1 et à makambo to bana niveau nyoso bien sûr to soutenir azam mokonzi ya mboka na biso to soutenir FARDC na biso et on soutient mais tant makambo ane kosila so la makambo na biso to bilinga to zalaka yo moko yebi to mi yebani ndenge to zalaka mais pona oyo to bindinga to zalaka mais pona likambo oyo to tiki ba divergence na biso makambo na biso pembeni oya politique uche mpanzi ya musique ba guerre wana makambo nyoso ti pembeni to telemeli likambo moko FARDC a gagné ndenge to telemela ka Léopard so Léopard aza ko beta biso nyoso daka Léopard tout ça mais on ne peut pas gagner aussi tous les jours ndinga muso ba gagner likambo te koya na yango likambo oyo etali mboka na biso esengelaki baartiste nyonso basimplike baartiste nyonso batelemi e bao bazalaki libre batelemi toyembi e yango wana ezoleka na bareseau ezoleka na batelevizio nyonso et c'est ça mais ne maman le comment ma plateforme ya mambo bafina ba YouTube na ba et voulu en fait ça va nene de ba le comment Nicolo 1 million de filles 4 millions na ba YouTube nzembo wana pe tweet lingi de kabongo ngana kendo loka via nini na woki bana mambo bafina YouTube le il message ezali capté. Moi j'ai fait pour mon pays pour na basoda na biso bandeko na biso na sala on pona kendo loka vite via nini vie yo zwa vie ngana za besoin vite. Voilà, merci beaucoup pour votre qui l'a fait commentaire la tête. On a découvert une musique à 4x4 bah chez vous là. On était au Sana, on va bêter qui est 30 jours à stade de partir. Conseil de calculer du ngana kende kite. Na landaki kola bien sûr. Je suis à l'écoute en tant qu'artiste. Ata lelo bimi lelo na yebi. Na landaki na monaki c'était plein et bateau. Il faut tout nande bateau bakendeki. Bamona ndenge nini ngai moyena sala commentaire ya te mais na apprécier public et répondre bande ko bazalaki wana présent bayembi et de loin na soutenir bango et en tout cas basali musala ya kitoko et ezala pe stade ya sukate prochainement vous allez pe artiste nani ouais bon tu déjà samedi à la poule. Oui. Oui, batambola bakende, même dans la province bakende. Et c'est bien ce qui se passe. Il faut que l'artiste vive de son métier parce que ce qu'on a vendu bureau nende ya musa nende ya ngwana. Tana mwana batu musu bazo bono babeta te parce que bitumbezali. Bongo yondo kende musa na tongoko. Yo kende musala osala makambo no mais artiste abeta te. Mais mona bongo ko ni soki bitumbeza na mboka ya na ni kufanya na artiste na yebite tata nanga yo moko yebisanga na yebi na ngai te artiste asali nini est-ce que vous avez déjà été au gouvernement pour na bongo soki balate sa ko bater motema mabe za na mboko yo na yebite ba monela ba artiste loko alika mususu kasi po yango ndezo lakisa ki artiste aza mutu a valeur so ili kambo ya liboso ya yambo ko attaquer nano artiste nano yenda sala te yondo lia ko ngane na lia te et bien voilà et nazo souhaiter bango beaucoup de bonnes choses ndenge bazo continuer ko yemba bazala ensemble to komi na ane ya ba réconciliation makambo akala wana makambo abe kofinga na makambo akala tutika to komi na bane ya réconciliation to mi ko luka l'art
makambo wana kovanda kofinga na mais il faut tout bon na olia ndenge nini na vanda na senga bana bo pesa ngai wana opesa ngai $10 ngambo il faut na million zana makasi il faut na milukela oui ngai moi je le félicite ba mibali ko ti apema na stade de martyr wana tata na eza awate na féliciter bango makasi ndenge elekanaki babeti malamu tout ça mais le reste ba détail bo tout na ba bakendeki stade ngana kendeki te voilà beaucoup merci maman mais le mot est dérangé peu moi ba c'est pour là monsieur l'ambassadeur culturel Kofi Olomide pour ta la tout va de la nation Kofi Olomide donc Kofi ça la qui Kofi ça la pas mais pourquoi choix les aïka de la Kofi Olomide na yembela ba musicien nyos na yembela ka moto nyos Kofi Olomide d'abord c'est un ami Kofi Olomide son ayemba qui est pambaté c'est un ami na yembeli ami na ngai et même si il est comme ce qu'il est ndenge to mona ga yewana des fois il dérange ouais des fois il dérange mais ça fait bien il faut azalaka wana mbamba na ba petit et pour azalaka toujours présent bino bolingi avanda croiser maboko non quand même les grands mopao il faut azala toujours vivant il faut azala toujours debout et c'est ça quoi il fait un grand travail c'est un professionnel banda ti le loi besa maboko na yete c'est un grand travailleur Kofi Olomide c'est un grand travailleur et na féliciterai na musala sala yesoka bandi asala toujours lockout sur lockout après magaté ba muso zaka yembi mukeno botikala te yaza lockout sur lockout c'est un grand travail c'est pour ça qu'il est toujours présent na makamuno il faut mitelemela parce que mitelemela tena na ça là moi je le félicite je l'aime bien et c'est un grand de chez nous et je le respecte beaucoup et comme je respecte aussi l'artiste nyonso ya mboka na biso basaka misala ya bien baleki o bazoya bano bazoya et comme pe mikolo tozana bango et tout le monde travaille bien c'est parce que ce n'est pas facile la kosala musala ya musique eza nango facilité il faut vraiment olia otondo sala musique et na yango na bao basali lokola mwa kolemba bolemba te il y a des moments aussi durs très durs trop ok au chité mais il faut ça là tout pour remonter c'est ça voilà c'est ce moment il a qui après concert ya Wenge 4x4 comme le prophète de Miles a binisi prophétie moko ya Wenge en profane la semaine ya bongo après l'événement il était faut nani prophète de Miles prophète de la nation prophète pétage et moi il m'a combo abimoko ya Wenge zo kufa kala mingi te après l'événement on se tester des martyrs invité sur le l'objectif à par rapport à prophétie nayebi ke pasteur wana alingaka bavisibilité problème ya te mais nakoloba ne kaka sans effet au nom de Jésus sans effet au nom de Jésus moto akokufa aza te toyebi ke alingaka bavisibilité problème ya te voilà merci beaucoup merci pour la capo mais boyebisa ya créaka makambo ya ye eza te baninga bazosala ba événement yo pe yo kota na événement ya bato non c'est un pasteur que j'aime bien à l'époque naza côtoyer ye et tout ça là je l'aime bien mais sauf que bon nga na moni fois ça la musique hein est-ce que vous voyez pour la musique la âge a déjà baye pour la ratare ba âge a déjà tout ça bon âge wana zo provoquer bato zo mona ya bien en plus c'est un pasteur a provoqué bato vraiment toyebi aza bongo likambo te je profite de l'occasion papa pasteur Denis Lesimbote nani pétage c'est quoi pétage oui prophète pétage ni koloba nini donc tout le monde a des pétages donc ils sont tout bamuli na moto papa ozo mangana biloko na bino ba yanke ngana yebi nanga ba pétage te mais il nous dit ça biso mali ya prophète pétage donc on a dans ta vidéo le temps canal habite tout le monde sont des pétés même président de la République a fait le pétage mais pétage ça veut dire quoi donc boulou qui na moto c'est-à-dire à benda on dirait peut-être c'est bien au benda
nayebi te enfin nakotala makambo na ye te aya ta mosusu ya kolobela ngai enfin passons à autre chose nasali bamutu ashina ngai esili esi esilaki déjà mais tozaki freine un peu na makambo ya bacorona oyo makambo kilikili tout ça esalaki ke moi makambo eshitaki maintenant on commence à reprendre ebanzembo sikoyo matala wenge afungoli nzela na makambo ya kobeta musique na moto moni répondre kitoko et biso pe ça nous encourage et biso pe tolanda et c'est ça papa pour nous vivre zara poto pour nos concerts pour nous vivre pour nos concerts par rapport au niveau que nous beta na ba tokende ce contrat malamu ezali tokende oya mike wana okende bokomi ko discuter kuna ezalaka bien te ba combattant bien sûr ata sur bazali bon ce sont des petits wana sana ngo eloko moko te parce que na biloko ba combattant na yebi yango te parce que babana na président Kabila kende Kabila zaki mabe fachi siko akomi susu mabe finalement bokolingana ni voter pe na président kuna et comme gaga nga ata olinga te problème ezate et beza pour na justifier ces jours na bango hein na base to ba mikanda kuna bato toza ba congolais belé ba kenda poto basalaka osalaka quelque part oza na temps ko vanda te o bando finga ka bato c'est toujours les gens qui travaillent pas ba kenda poto ka biloba loba comme langage mabe et c'est ça quoi. Mais na osenga na bango ba changer mo ki de changer biso pe ba congolais pe faut changer ko finga ezana ngona lifuta te tozongisa mboka na biso sima toti o dénigrer ba o bazali boso na biso ba o bazo kamba biso ba o abinisaka biso ba âme na biso sayi biso ba artiste ko finga pona ko finga ezana ngona ebite ezana ngona lifuta te oza combattant o vivre na mindelo ba monisaka biso passe kende pa na bango kende ko réclamer kuna bo tungisa biso po anini mais so na ke de poto ke de kobeta so contrat ezali na aucun et naza na contrat te lokuta mabe mais na beta kawa tozo beta tozo vivre toza bien talaka ndenge na zaka na kondite nazo konda peut-être régime mais ko konda ya nzalate non nazanga kama tembele te ouais voilà maman to sis na biso ba dédicace des ali na pesi mbote na bandeko na nyonso ba fanatique nyonso et na pesi mbote na Claude Machal Limbingazo na pesi mbote na na Lubumbashi na Joe Kibwe mutoto akatanga na pesi mbote na na Bruno Choma na Lubumbashi nazo pesa mbote ya mingi ya munene et jambo et ben voilà c'est ça. Voilà, merci beaucoup maman Nata au pesa kibiso longtemps comme toi chez Robin merci à l'internaute qui vous fait quitter à Rolanda. Merci infiniment à les Viking Vision qui est derrière la caméra. Maman, fille, maman, ma solo, ya papa, Audace, Yandou. Big dédicace à toi, Jires, Yama, les managers internationaux.